Dans le qui est fallu. Oh, Anna. Professeur à l'école primaire. Professeur à l'école primaire. Non, pas chemise à barrière. Non, il est bête. Mais il y a la taboïté aussi bête. Non, il est bête. Professeur à l'école primaire. T'as si moutouana. Moutouana. Ouais, ça gagne na vie rambo. Bango basala eloko te do yaza ngana eloko te ya koma mutu karaoke asakisa ba master ke do betala ba kota ke ndenge wana amutu karaoke banze bo betala banze makofi olomide moment pe ozoni sous quartier la terre nazongi quartier la tête et ça la connaît yoka ngai nazongi quartier latin te mais nazalaka na quartier latin mais nakolaka na bala na kenda libala na ngai wanyo soni na webshop ba aigle nabomba bana na ngai po vraiment na toya côté wana toya alors maintenant j'ai une ngakalonda azwi ngai amemi ngai pas de fao nakome pas de fao nakutaka vie na ngai adoli nakutaka montana ya na mouvement biso moto salisi test nga na jojo montana ya après montana kuta ona bato mais longo awa yembata la moto ya Kasai to sala ta ba featuring to lingana to vanda vous comprenez ngana ko tanga sikoyo bende film ke spino la jantance faire rigola zola nanga bien faire pesi ngana pesi zoma babilo ko wona za babilo ko mo photo le belela kango bolingonde tonda bolingonde fezala botika ka n'importe quoi quartier latin premier jour na kina ah kofi balo bakazala babe balo bakazala ka mabe boda boda mais ngata ko na kendeke pas kofi lo midi na mona ka petit na Chris Njora ye zingeti le ka baka on ndenge nini faut comme la vie na bima ba bumbu via mona nga ah chanter la ngoye vraiment chanter vraiment ngala sala test té na kenda ko tele bana porte viete via yebaki déjà ba parcours yebaki déjà ki muto utai ko silisa déjà na université de Sorbonne n'est pas ya docteur Kaouz le king que s'est remené avec Bonjour à tous, ça dépend, il y a R.O. Bozali Kolanda Bisso partout dans le monde. Bonjour, na abonné fidèle tout. Il y a chaîne Nabisso, MJ Télévision, Mami Wanja. Bonjour, na équipe technique Mobimba, il y a MJ Télévision. Wana na moni directement King et Ganda Babi. Il y a vraiment des Asimbi Bilili Kitoko. Oyo, pona mukolo ya lelo. Et bonjour, na yemoko pe grand merci. Na tonton Toussaint, Babi les grands réalisateurs. Il y a RTNT Memikolo. Vraiment Azana Bisso Awa Nakatia MJ Télévision et merci beaucoup Naemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja iya papa Micha merci na bino nyoso bolinganga Sylvie Bahati lelo na koti na bandako na bino kaka ndenge na mesanko bana koti partout bozali pona ko informer bino pona ko memela bino ba actualité o vraiment ezali o etali musique na biso ba actualité o etali vraiment ma solo ya ba artiste na biso lelo MJ Télévision lelo nga Sylvie Bahati na yambeli bino moko ya ba artiste o akenda sango na kombo ya Spinola Jantons to ebike parcours na ezali mulai alekana ba orchestre belé mais na minute Spinola Jantons azongi na ndako na quartier la te non ça commentaire mingi te King et Ganda vraiment zela biso zela nga vraiment Spinola Jantons ndenga zo bima na parler parce que na ye na kati ya parler na ngalie la commune ngalie na mimosa na ki musique a vie rambo donc zela nga penza Spinola Jantons ndenga zo bima penza Oh, Yemoko, là j'entends, ça fait longtemps. Oh, les grands chanteurs. Soyez les bienvenus à MJ Télévision. Ça va maman? Prenez place, ça va très bien.
invité nanga aza déjà wana avant dina kiti parce que awa vraiment na MJ télévision na nga ba invité baza vraiment l'aise baza vraiment na qui m'inspire la j'entends na côté on a parlé mais l'entrée na surtout ki mba mosu ki mutu ete mba cher de poules biminga na ki musique ya Koffi Olomide ezani mais toujours répéter hippodrome yo bandide ya ba répétition no ivira mbo sa ba répétition kuna yo koto sa pe ba répétition na yo ba intervenante ba biso ba intervenant de ba généraux na moi hippodrome eza somo vous allez somo hippodrome de 27 le 19 juillet 2025 à partir de 17h hippodrome de 25 il y a Koffi Olomide concert ezali historique concert ezali événementiel concert il y a hippodrome de 27 et taliba musicien sur quartier latin non seulement bango mais beaucoup plus pe ba musicien tout ya Congo il faut bazala spino la janto événement ya année bande moi janvier et bande qui était so bande siko janvier to so bande à partir ya le 19 juillet événement janvier banda très bien tozonga sou wana parce que to lobela ngo vraiment mais spino ezana un plaisir pour nangai koyamba yo pour la première fois na émission nangai et puis na chaîne MJ télévision Mami Wanja ebele bazolanda yo ebele vraiment batikala na posa na yo ebele pe bazalaka na posa na basepelaka bayoka yo et le quoi boss biso Mami Wanja na Orléans azolanda yo aza besoin vraiment ya koyeba parcours na yo spino la j'entends abanda musique ndenge nini spino la j'entends lale kaka lamu ke bandi musique spino la j'entends lamu kaka we maman pou akokota na orchestre songolo mekana ko expliquer bandi ko parcours na yo en fait na expliquer makambo trop biso tozali bato tokola na esprit saint Esprit Saint vraiment il y a makambo yo c'est quelque chose vraiment pour tokola nango parce que pas na biso ezalaka ba musicien mona ka ba vie les limba ba kadi yoyo ko doté ba vie les limba bato miaka na milele bato ba ndaka bidado de kalamu ça la kasika donc j'étais tout le temps avec monsieur Vieux là donc en fait il chantait trop et puis à l'internat dans cette époque là donc mikolo nazo mona ba komba ba internet ici là mais na tango na biso na Kasai donc ngai na za Kasayen na bandi ba na tangi na Kamponde na tangi na Kabwe donc ba période wana sokozo ke nchikité aux amwana motute quoi donc à partir de la classe na biso donc on a toujours musicien je dérangeais beaucoup à l'école donc en fait j'étais vraiment intelligent mais pas tellement intelligent pourquoi parce que quelqu'un qui prend pas des choses de matière en considération cela veut dire je n'ai pas intelligent mais quand on me posait des questions j'ai répondu des choses en fait voilà réclamation musique to pega il aura quitté musique ezali eza éducation pe ezali pe lolenge moko boye ya ko animer mboka bato nyonso nzamba sala mbisi asala mai asala bandeke asala bato bakumbaka bapusu asala bato bakumbaka ba train asali bato bakumbaka ba avion na makambo ebele mais ngai pe nazaki mopona mipona sala nga musique en fait donc un messager. Vous êtes un messager, très bien. Un messager, un mot pessima, peka ya les limba, mais autre que ça, na musique folklorique. En tout cas, musique folklorique, les gens sala yango te parce qu'ils na comprendre, na comprenate, na comprenate, spino la forme, spino le makambo, ko na spino ki biabise la sela. Barafia banindo, en tout cas na yimuto bilele, de muto ko zala yibi makambo banda bomwana na ngazali mon frère général John Chibangu, muto tango ya zali ko sala ba karaté, ba makambo danger. De grands champions dans le quartier. Donc alors, on a des forme, on a eu perdre ma chemise. Oui, ma chemise aussi, on a staffé, perdre les mères. Mais chemise, c'est comment ils l'ont mis. Mais il est comme ce qu'on côté Marco. De mère à son comprendre. À mon avis, donc chemise en haut. Et puis c'est moi marque. Pour pas perdre, je vais grâce à perdre ma tango. On a un crayon. Donc vous comprenez. Alors, Spinola Jantans.
na changé qui côté T mais c'est là qui est dans internat plus tout ça dans l'orchestre biso bando ba internat na rapé na manzembo na biso ba internat kala donc orchestre internat il y a internat kala bino ba élèves étudiants bo sangani ba utaka kini ba utaka mbujimai lubumbashi orchestre na bino kala voilà c'était ça en fait à l'internat avant c'était grave net ba wenge musique bazala rapé ba banda na ba école ba banda na chiki bino ba na IEC ba na IEC c'est là veut dire que non ba ingénieur ba bima kuna ba vie Blaise Boula ba vie ba tebele ba bima wana ba nini ba jibe mpia ba tanga kuna ba ingénieur c'est les bouts ba tebele ba bima na kata chiki mais ezaki pe likabo moko boye o nzamba chaka kati na bango pona ba ba messager voilà kolongwana yo Kasai koya Kinshasa non. Oui, le village. Pour le internat, place au Québec, internat, Lubumbashi, ouais, Natangi na Lubumbashi, Natangi na Kiwele. Balelimba na fréquentangi bangote, balelimba bazaki ba vio bazo bete biso ba Dimitri. Abino bozolanda bozotala tabwa mo ba ngembo moko. Ba ngembo te, donc il jouait chez nous. Ba papa le ba mécène, ba vandi, ba beta musique chez bango, le ba biga sumbu ba beta ka lokola de ba beta ke pas président de la République, tu sais que Chilombo. Donc mon président, là où vous êtes, mon président, Félix Antoine Chilombo, donc voilà. Et Vanda, soyez les Vanda qui Congo Vanda, Makamouté Vanda. Donc 4 langues vraiment Vanda. Donc on a sali donc congolais. Aux alliés congolais, très bien. Et Kolongwana Okuna, parce que aux vraiment temps il y a quoi assister à la musique folklorique mingi aux alliés il y a balelimba, il y a bakadioyo et banda kinde ni spinola jontons ayamba mwa kota na musique moderne. Mais moderne il y a on a émission qui est internat. Oui, il y a internat. Tu vas envoyer ma folklorique, tu vas envoyer ma musique normale. Ah OK. Zomona. Les banze mo na bulaki bena internat. Poti kanana zemba pinga kananga. Kwanze mbwana ya bino moraba. Ba élève ndibo créer. Wana ngana créer ke kona chiki. Ah OK. Utana lulaki na pesi e bolingo aganyele o. Asala modele sango ya bayoka ye o. Asala modele sango ya bayoka ye o. Blem blem. Moi sinanga yo kapi. Kapi nanga ipinga kapi nanga na pona yo. Ba inisaki ba moni présence na biso. Et je ne bango. Ines anze bo fora songi sango. Parce que wano bano bokela mutu to ndengeni. Kasi tango yo che moi chérie no yo période wana. Balito e bano bana na classe ndeni. Ufandi nengo fanda na lula ko moyena ebisa yo ezate. Onika na komina moi papier moko na bambio paf. Iye ko ile ko te yo sali. Au prendre tangi bitaka omonika na chiki mutema mo munene. I love you. Vous comprenez? Yo pour comprendre que non pour les bosses qui lito ezaki relation na ngai de nesikoyo na bando le kamomi mo beaucoup mo le kapi zomona ya ba moi sinanga yo kapi kapi de wa ebetango yo mutema moi sinanga yo kapi kapi nanga pinga kapi nanga na pona ya ba ini soki ba moni présence na biso et je ne bango il ne savait pas bolingo uti na motema ya moto ye moko mokile salema boye mwasi na mobali chance ya nzoto mwasi na mobali zuwe sala bango pasi pariti na kwani donc sala bango pasi ba souffrir kaka bebiso na kapi na ngai donc bolingo fo sala quoi voilà la main dans la main et après on a sikoyo. Quand on a sélectionné une chic nangai na Lubumbashi, diplôme banini nga bité bo ça va, biso na papa on a ba kinto ba kinois mais Kinshasa avant ils allaient nango neti punition pour na biso quoi. De parce que nous on est villageois, on est des villageois, c'est le village qui fait la ville. Donc ça sans le village, il y a pas le camembert, sans le village, il y a pas de au moins attend ka bakanga bandundu. Bakangi ba matadi, bakangi ba côté tel, miando ekoti na kin.
Mia pena oh non, ça combien l'os, c'est comme cher et matière comme 25. Oh bona parce que ba bosani coaché à Maï quoi Rosé village. C'est le village qui fait la ville en fait. Nous les villageois quand on est arrivé à Kinshasa, on a bougé Kinshasa, Papa Wemba villageois a bougé Kinshasa, qui Kester Menea a bougé Kinshasa. Venons quand on est na ibité ba bisé ngako ya hôtel côté Moroboé. Donc il est pas bougé Kinshasa. Donc en fait, le Kinshasa il faut le villageois pour le Congo et Kinshasa et Kinshasa. Très bien. Donc, voilà quoi. Donc nous on était des villageois qui sont venus pour booster Kinshasa. Bola bien. Na ba forme moi peut-être donc éviter que ba côté voilà pour te demander na ba rafia. Moi peut-être mon télémi peut-être voilà tout ça na ba luke moi ba Kuba. Ba toi le luke moi ba Kuba Empire Kuba. Vous avez pas histoire. Non, Empire Kuba. C'est une histoire en fait qui était Empire Kuba. Ouais. Oui. De Bakuba. De côté ba Vézoé ba Uta. À côté voilà. Donc biso tantoyé après ce que tant on a commis, le pas on a biso na ding voilà. L'orchestre qui on est belé, mais on a pris qui Rosa Bianca, on était avec Richard Moukena, on était avec Arija. Richard Moukena, Outra BCBG. Ouais, à Outakate, il y a Outakate dans l'orchestre, la biso à Keine, la BCBG. Ah, la BCBG, ok. Cela veut dire que non, Spinola j'entends Richard Moukena, Arija, Yves Makamou, et tout cela. Yves Makamou, il n'y a pas un musicien. Yves, il y a biso andoliste, il y a Makamou, il y a joué dans Biminde Mikolo, il y a Zasika. Vous comprenez? Yves, tout ça qui a Lazare, tout ça qui a Master Belé, Nikens, tout ça qui a Elvico, voilà, RP, Direndoulé, tout ça qui a battu Belé, tout ça qui a battu Belé, on a concurrence, il y a Ndenge, Moussous dans le quartier. On a fait Jibim, puis on a fait Bazako Fata, ça veut dire que Bazako n'a pas bimapé, parce qu'il y a la Vignora, tout ça qui a Eden Musica, tout ça qui a Vox Populi, tout ça qui a Massa Nangai Oyo, Ayemba Dikando, ya Salaka Nzembo ya. Aïe, Bokangi Sabala, aïe. On a 12 balles, tout qui a Tebele, donc chaque commune est qui n'a pas l'orchestre en fait. Donc on faisait de concurrence loyale, il y a intercommunal. Alors maintenant, Spinola Jantans, Naïna Monagi Benakino, en tout cas, je voudrais vraiment là les carapés dans la télévision, de mon avis, mandaté Pemi, de faux. Baya manga pe na ezaki liboso ezaki na Isaïr Congo na yebi te ezaki soki Karibu we komi Karibu lelo na mpe fona lekaka kote wana so mpona lekaka kote wana et pas mandat chebwa oh porte-parole okoleka te oya koloba biloko n'importe quoi okoleka te faut ya kopesa programme à orchestre ndenge bokozala nde bokende liboso makambo pamba bapolémique akofinga bato ezalaka te ezalaka mpena kino vivre la musique ebeteki tozalaki mpe na bavie na biso lokola bavielita bembo stukas mombombo ozo comprendre natala naza kobina lokola nyoka non Congo vraiment kala mutu esalaka sika c'est vrai en plus donc kala toza besoin na kala ezonga quoi yango moni na pemi mpena lobi te bakolekaka bongo ti bakolekaka te ndeke na ndeke na ele ndeke na ndeke te banani te bankoma lokola bango te ngai fo nakoma lokola bavie bokul nakoma lokola Papa Wemba nakoma lokola Kester lokola bango bana à l'époque wana pa ba Richard Moukena o tangi ba musicien nini o bozali na bango génération moko okute bango déjà baza déjà ko bunda déjà na musique to bando bunda en même temps même ata ba vie na JB ba vie ranson parce que vie ranson na yebi ke moko boya yebi la Genève na zone à Kinshasa wana ba cabaret musique eza ko beta kuna tozaki na ba vie ficaré ba ade lokela bato bazalaki ebele bato bazalaki ebele bamosusu bakufa que leur âme repose en paix parfois tokuta na kote wana baorchestre banda ya danger mokolo moko parfois so tokei l'orchestre no liboso ezalaki la Genève non tobandaki na kati ya quartier Rosa Bianca Eden Musica wana sikoyo comme par hasard Eden Musica peka na lingwala donc sikoyo bam toyoko beta pena ndule moko boye toyoka pena donge wenge musique ebimi qui ne bouge non bango bapanzaka baorchestre na bato baorchestre to ya mike epanzanaki mais la vignon na au moins etelemaka la vignon ebungi esimbi te Eden Musica parce que bajibe babanda kouta mpe na babandalo wana bazwa na balingwa la sibamaki abo bazobeta so mpe toleki bo tobeti me babeti forme babeti affrontement ma forme banda lelo te bavie nanga bazoyeba kino bala janta zwa tozalaki na bazama tozali na bamasa na ngai Baptiste donc les Boga
star ya mboka ya lingwala tozaki wana tobanda kota ezalaki te oui vie Dieu donné ya ngomba il est pas bête na Eden musique ah bon vie Dieu donné oui RTNC vie Dieu donné ya ngomba le directeur le directeur grand chanteur bon atendenga pesa boyoka sango boyoka ni sango ya halelo momalezo via boka pesaka abisaka ndinga pina alors maintenant ngai siko falaki na le kaka na TV kaka pas manda tchebo ba mona yo pe aux musiciens aux stars donc en fait cela veut dire que nazalaki vedette ce que fona comme star le pôle comme star ko le kana batanga ba star ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui à qui a Zimbongo naé a fouti na tant de stars toye bioté mais tant de stars au fouti na le contre Congo ya ko makambo faut tala ngombe na ba ministre ya ba ministre na biso ba makambo ya ba culture ko le kana tant de stars pour finga ba master ko le kana tant de stars pour na o ba makambo pour ba likambo malamu te ko ba likambo vie ya mutu vie à moi si à mutu vie à bana ya bato ce n'est pas comme ça quand tu passes à la télévision vient parfois avec Jantance il y a la Jantance on va faire et ba momi na biso ba Congo ba vrai chéri boka bango ba zala balanda yo lokola ba Toussaint donc on comprendre tout ça la na ba faire maman na biso Sylvie ozolanda alors sikoyo ngai siko pona koba sikoyo na kati ya mouvement ya monene na tungisaka vie ilunga kalonda makasi azaki réalisateur ba vie ilunga kalonda na bango bazaka na sima bino ba luba ba kasai te makambo oyo nga nazo pekisaka yango ngai siko yango na komobeta bato na banzela ata na musicien yango soko lobika o muluba o mukongo na zuyo na beto mbata ozo comprendre pourquoi tozoka bwana ndenge nini tozoka bwana ndenge nini biso tobanda makambo oyo muteke mukongo muswahili tobanda toyebi makambo oyo toyebi kaka keno muto oyo avandaka na bandale bibilo kwa bandale ezali bakongo muto oyo avandaka na kingasani bibilo kwa neti kaka kingasani cela veut dire muto a kingasani na muto avandaka na lingwala tozali bakongole botika makambo ya tozali baluba wana tozali bazairwa à l'époque bazairwa tozalaki bazairwa mais likambo zairwa eza na tina te tozalaka kaka bakongolais bakongolais parce que ezalaka Congo ekomi Zaire lelo sikoyo elongo Zaire ekomi ezongi susu kaka Congo toza babantu tozala liboke moko botika makambo oyo ya kointimidaka bato baluba de chaque chose à son temps aujourd'hui peut-être président na biso école na ye eza baluba elobi te ke baluba tu bayini bakongo elobi te ke bakongo bayini baluba ou bien bangala bayite c'est comme si ba politicien de ba memi tribalisme est-ce que yo somona muluba yini mutu muluba kolina mutu nyonso soko ke na bandundu ko dokoyoka bina kasongo azalaka na nini oyo na bandundu kasongo azali na Kasai kadima azali na bandundu azali pe na Kasai vous comprenez donc et puis mundundu aza Kasai comment les bandundu bazalaka na région ni bandundu ko non bandundu namonaka côté moko beza ba Kasai bazaliti les choses qui sont côté ya ba tango zolongwa Kasai Chikapa aro koti tozali na ba oui ba chokwe bango suka uzoma ba chokwe surtout que moi bandundu moi Dimitri ba musu tozali batu moko botika makambo ya mundundu obona boy nazonga life na ngai ilonga kalonda kombo ni ilonga kalonda mais toyebaki pete kaza muluba est-ce que ma période toza besoin toyeba mo identité à côté mutu auta toyebaka ngote et oyo kominde ba haine na kozanga koyina ba mindele ba kotisi biso ba mindele mutu bazo kotisa biso ba makambo oyo ba impérialiste bazoyela ba makambo ya bakabola biso po bayiba kabiso tande tovandi tala ba mai mayo na poto ezalaka te oui au fond de bona mai bo sala oyo bate makota mai wanyo soni na web so pour ba aigle na bomba bana na ngai po vraiment na toya côté wana toya alors maintenant j'ai eu un kalonda azwingai ameminga pas de fao oui na comme pas de fao na kutaka vinanga adoli na kutaka Montana ya na mouvement biso to sali ces tests ngana Jojo Montana ya après Montana kutao na bato yo baye Montana bon na te parce que azalaki wana ou bien na bata wana bon des fois chaki te ya après biso to bambiaka to banda kala mais enfant chéri des fois azalaka enfant chéri des fois on a secret na bango na des fois
biso tozaki ba enfant chéri to bado beta na orchestre moko vous comprendre mutu na mutu omoni ba no to botaka omona mwana muso akanga makana mère na ye azo simaka sana mapa be bana baze bele mama ke yiko so mapa na ipaki ye paza na ipaki mama ke tika babone ye paza mwana na ngai yo mwana na ngai yes kwa zaki mwana lolenge bongo so biso muso zaki na makambo photo sala do yango to bando ke no sala makambo na biso to de ba makambo na biso alors il est tellement zalaki aya akoti biso to bi petit frère na nenga vene baso na nenga yesika sati kala na vite bati ndake safu bati ndake ba faire ba pesa ye promotion mo pe ba otinema ba momi ba blomo abo na ebité wana secret na bango kuna et du coup na côté pas de fois comme na comme pas de fois donc ba moko nini jo de vrai nini na bandi ko na tsali nzembo moko wana ezaki obi na kokokate na kokokate eloko na linga ba baby saka donc ba montana ndenge bayaki wana ngai na sina zala de na kata mouvement ba présenter ka mutu oyo pourquoi l'orchestre de fa wazaka ye moko wana zo répéter na ngambo ba Richard guitare moko chef d'ici drummer grec grand drummer ozomona tozaki da ba Jagger tozaki da ba Giwa Nzambe toye ba bisi pe moi ebele ba deblé ba yesima ba toyele ba yesima ozomona donc on a koti mouvement na tongo nango nde des fois watindinga na Jojo Bayinge donc na leka la télévision na RTNC pour na confirmer entraînement kasi rêve te yango Nzambe lobaki oyo yo kolinga ozala yango ndo kozala kisi te bato bakende kina bakisi rapide okomona ka mukolo mususu ba papa ekoi akoi na se de biso to zakaka CP sili kaka biso to zakaka tozali wana kaka donc en fait ça veut dire que dans l'équipe de la télévision wana na sepela ba bébé fara na ba vibanda chebo yo kacha dance pesa na marka bo RTC révèle la chatangingo ozomona wana pe vie beaucoup ba yena ba vive la musique a vie ready vive la musique ye na ba style mubi kombo na spino la j'entends wana ezali na ba nini wana ba 80 quelque chose hein 89 ou bien ba 80 non ba 80 quelque chose nazo ba sous-sauter wana siko ba concert ba bouchon ya ba prémisse bani alors maintenant quand on fait beaucoup là dans ma vestino donc petit moko boyer là j'entends ça sera toujours là bango nous on prend aspect pelika maman ma période wana donc au bibi peut-être bomo ba chérie ko ba bino ba boso bundela ngai yo ka fier siko ka pemina do faut bibana la jantangingo pour moi marque pour na kishinga Mbappé soko sali moi erreur chez bino damage zate na koti na yibelo fufu na yo ko peso fufu na kishinga Mbappé na bino donc en fait c'était un moment très bien le docteur Chimbalanga les grands mathématiciens azako ba makambo docteur Chimbalanga les grands mathématiciens na barumbo yebi ba massa ba yebi belé ba chang petit na ngai oya comment appelle sous musicien lelo juvenal donc ba petit na nga ba yebi ba makambo nazo beta masolo parce qu'ils ont la vérité donc vérité il faut le bamaka donc du coup big star na moni keno ba o ba yaki sima ba komo wela ba songi bani ngabite ba place marbo na longwe na nga na kati Brazzaville na kota to sala orchestre na biso moko monango Blo Musica to popula ba moni ba extra musica ba sala ka ko exister te ozomona le président oyo aza koyeba yango roga président na biso ya mikolo oyo roga oh digere aza danger roga atika kitala comment peut chanter en tout cas bon courage chapeau vraiment très bien qu'on a eu mikolo aux à Montréal kuna que Dieu te bénisse. Et après Brazzaville aux zones sous Kinshasa tant on a que Brazzaville to sali Blo Musica donc danger da basadio ba de lokela pas coupa mbonda tout ça qui moi ebele quoi donc ba aimer bongongo to yeko longwa wana donc guerre bandi na Brazzaville ngana longwe na Kinshasa na zu AD na zu bandi to mando voir de Panabiso alemba na moko boye to kaka vie mambo de Panama ba Gikimvula ba bienvenue Bongolo ba vie des affaires mikui ba vie neni vie na biso seba bango ba pesi sikoyo idéologique non le retour de King Kester est mené à Kinshasa 7 years ago
après 7 ans. Donc via zone venir na Katakin. Donc il faut voir recrutement. Recrutement c'est qu'on a côté ba défenseur ils allaient qui Zozo Malaba ba donc beta na El Paris alors na El Paris à côté kuna accompagnateur c'était Adé Lokel là on ngai na même Adé Lokel na Kata Kinshasa chef Adé mbiaka ba mbiaka donc mokolo ya kala donc il ata ba tubito ngakola kata Dimitri. Donc du coup Zozo Malaba Willy Bondaki ayaki na sima babanda ko tikela pe Willy Bondaki abeta te donc Willy ayaka kaka et pas la donc la persévérance et donne toujours la réponse. Et du coup première musicien parce que la carte Victor Eleison Spinola Jantans. Vous venez donc chanter le non. Donc la cité on a recruté qui y a mon orchestre. Donc en fait on demande qu'on répéter fait mambo c'est là qui se compte sanga mais ce que les oye banate que tant mené à koya ko pona nani a kozwa nani pona to sala ye to accompagner na stade Kamanyola pour premier mouvement au beta na stade Kamanyola ou divergence stade Kamanyola le premier mouvement de la Victor Eleison. Vous comprenez? Alors ce que tant on fait comme à partir à l'aéroport arrivant oh la Jantans comme vous avez gaspillé dans Pamba le temps on vient à Yemba pour finir vous avez spino tant on vient comment tant on a avion la Jantans maman récupéré partie aspect physique na on essaie que abatsa la Jantans on a évité il pas aller par téléphone avant nos bengat parce que c'est que si moi azali animateur spino animateur ba période on a payé tout ça y est batté tout ça la chanter mais tout ça va chanter ngana weli déjà là parce que nous sommes boy grand côté chant donc comme on a ngai atalako donc animateur n'animaka danger Zomo n'animaka pe danger na bibo dans la gare de côté sur dans la tête côté sur dans la tête côté chauffeur donc combien t'as réservé vous comprenez mais tellement que est mené oui mené de yo yemana est mené tout le monde va mené faut chanter il faut mon asko est mené pour maman et pour copier le via ya premier mouvement donc là Spinola Jantans chef du mouvement chef de propriété pour ce qu'on est la forme moi ezanga mutu na makolo Spinola fa biso yo wembat Sankara wewa que tona ma repose en paix boza koyeba yango ba master tout ya Victor Eleison boza koyeba yango so nazo ba mabe bolingi ka pas ya Sylvie bon contredire comme ça ngana ya siko la vérité sur mon pour na bombela bino ya misus alors maintenant boum Victor Eleison répétition bam toujours beta siko na nino na stade toujours na stade Kamanyola mais via yaki na Malembe Champ na Viogi Lutula akeno luka sukulu mpumpu za Petit Prince aye na sukulu mpumpu wala gejo sikoyo yepe banda olinga ye pourquoi parce que na moi tenerando mais tango sikoyo azali kolinga koyemba lokola sukulu mpumpu dio katadi wana voir nga gejo ngana dara bomoi wana siko gejo kalinga pesa peta kaya kasango kaya kadio yumadi katadi nga mokolo makambu nazali awa de voilà Spinola Jantans da Kata Victor Eleison to ko sala sikoyo remix ya succès fou remix ya succès fou ezaki banzembo ezaki lokola ba milonga kwango naka komi makanda sengi nanga afimiko wana Spinola Jantans siko obi na koma gara zaka kitoko aspect zaka oh en tout cas vraiment aspect quoi zaka vraiment quoi wana siko nga Dimitri mulai yo kama to isko Jantans a danger so na on est dans mais il faut qu'on beta il faut tala kaka nga Spino kwa la Jantans ba période wana alors tout ça li remix ya Fimiko tout tourner ba clip tout ça li ba makambo ebele et vie akei na mikili susu ko to tika la kawana mpiaka danger donc il toujours répéter na tika pa wana donc comme ça donc soki yoki miando donc ndeni maya lobo lona sima parler peut maya lobo peut li pa au dame tango so cheka au tango so va voir rêver ka Jantans sinon mais njokande vendredi les sala ki marka Fimbavo na maya lobo na pa empire vous comprenez donc
nga na ye komona mpena ki la jantance nga mpena makambo ya sacrifice ngingo oyo na kosala yango mpena sacrifice eleki trop donc nga fona loka kote moko boye bon jour moko nalamuki na ntongo mpiaka danger nakisinga mpemba nabeti lisolo trop mpiaka ya ndenge wana nakisinga mpemba nga bitena ke noluka ata mwa $30 ata mwa 20 epa Carl Lewis wana sikoyo Carl Lewis azalaki sikoyo commandant Carl Lewis azalaki sikoyo commandant ya PP de police na kati ya Congo awa ozomona du coup nakoma kuna boye aza te sikoyo chauffeur onga na mvenaki na ye azotante mpe lokotoro na ye banda nazwaki ye ozomona nabi nzambe nanga lelo oyo boye chauffeur na kobarenga ye na nde moto azali te chauffeur kuna pipi bato mosusu baoleka wana bazoyebisabenaki yo kumbila jantance akosaute mire aopeye te yo fo ozala nde mayele mais sikoyo moyen kote mpe na kati ezali te po kote nga na koteki eza na siriko wana na nsima bambila bazalaki wana du coup boum namona vie erambo akota le quadra koraman solution akoti bam akoti na kare na ye 600 wana baperiode ya ba V12 akoti boye okofi mpe olombi de na bakester oyo baye bato moto bando revete ozoprendre boum kofi mbala moko ya reconnaître nga chanteur oyo ça va vraiment quoi depuis que telemi donc du coup donc vraiment merci quoi en tout cas vraiment merci ya kana parler lobby abibo tatenga ya bana temi liboso car à côté de bureau abibi boye bombala moko $200 ngam na yeko ka 20 wana chauffeur kuna tomboka kape manolo ke la chauffeur idéologie ya kino soki simbi te na sauter kamir na bimi côté kuna na bongi mais ta ba pese 200 yo ka fier ce qu'on a fier ngam chauffeur ba la gardi yo madi toke su côté tel voilà toke su ko pas fier nga fi Jean Paka azalaka na nini na chambre froide na ye na komi kuna na sombi moko apesi nga soudé ozomona apesi nga de nazongi na kishinga mpe bapero na ovivre na lila lisiki donc bam kishinga échangea na kote na kishinga mpe na vendre na mbeto sikoyo nakomota na TV kote kote obeda cholo donc mbangu parcours ngo leki mulai ezelengi kasi moto lukai parcours histoire na nga eza mulai penza kasi mbangu yango quartier latin premier jour na kei na loba kofi baloba kazala mabe baloba kazala ka mabe boda boda mais nga tako na kendeke pa kofi olomide na mona ka petit nga Chris Njora ye zingeti le ka baka on ndenge nini faut comme la vie na bima ba bumbu via mona nga chanter ngo ye vraiment chanter vraiment nga la sala test té na kenda ko tele bana porte à viete via yebaki déjà ba parcours yebaki déjà que muto otai ko silisa déjà na université de Sorbonne et pas ya docteur Kaouz le king que s'est remené avec peut-être donc licence à danger champ côté que tu joues qui balamo côté na mouvement to signer contrat na kutaka bato bazo yenga pe parce que bazo yenga ba côté dans le pendant vraiment ba répéter ça donc kutaka fali azawana na kishinga marka kishinga mpemba marka pale yenga nan banate kasi baza kuna tozo ya faire so recruter parce que mbendre ka fuma moko boye a diaboliser ba master ba pour moi qui ça la académie de visolongo vous comprenez parce que ça académie de visolongo donc sans conducteur moyen ce comme soir qui des alagité va se retrouver kaka ba client ce comme on conduire ce ko académie de visolongo azalagité vous comprenez ce ko ndenge nini il faut remplacer ce ko ba jouer la montée à quoi de formation ba yumate de fosco somba ba jouer voilà ça somba qui ce ko R9 donc ça venait de Pichu donc il y a beaucoup de carte formation à école naïe à sa formation sikoyo Anelka kombo naïe fallait poupa donc bala moko atali sur habité photo de kasiko Ronaldo ce que zaki ngai ba ma pays ngai donc na du tout comme on n'a pas confié le midi tellement de ça comme ko vide na manda lingo kendete mais tellement de ça comme ko vide ngabiti tikana de lisusu choisate na kina ngabo à côté na palais bo $2000 atie ba valise ebelo yo ka ba forme donc nazo bi mosiko de tout le monde nazo qui donc dans l'aéroport na comment na quartier mais na émission mais 10 heures na changer forme 14 heures na changer forme 20 heures na changer forme boum la répétition na kota ba massa bazali wana tous ces sympathisants to kei mais tellement que vous avez fort trop faut que de ça l'attentat to reno ça l'attentat yango yo ka ba
donc tu mets ta babiloko tout ça là kamuchima tout ça là banzembo ebele papa didi stande tout ça là faire en tout cas c'était très bien après c'est quoi la jalousie sur comment ça comment sentir que non jo azo ya pena moto 3 agoya ko ça ba faire ba ko peut-être ko ba ko finanga bitinga na ko fina te répression la diarasute bah mon côté fait bien une photo de Gabon toki na Gabon tozongi Gabon retour nanga kuna to soini côté wana nga tika ila na mo côté wana tozongi côté na ka Adolphe Beng comme beaucoup na otanga ngote Adolphe wana otanga ete tokendeki na orchestre moko boye Tonya toki côté na to chepoa oui banda to kota Tonya to sala disque wana Tonya yango muto yokana banda to longwa pe chikicha chan na ba faire mona wana vous comprendre maman le petit danga Diego que Dieu te bénisse vraiment petit danga Bika petit on appelle ça makambo Diego yakao ba bonne guérison en tout cas ce qui na kati ya molimo na waya koluka o petit danga Diego na bikina na nyongona $100 na waya koluka yo donc na bwa ka na mai oyo tous les milimo nyoso ma beti ka na mai côté na vanda ka petit danga Diego tout ça va faire wana na yeko fonda to kusa to mikili na moni me ba orchestre nyoso na ba yuma na bite orchestre yo yango te batonya yo simate ba mongo na soki susu ba voyage ka ya baba ndundu te to kena mikili te kena mikili ba orchestre ba tour na ba orchestre ki makasi ki makambebele donc il y avait un truc en fait tonya ba jouer bazalaki te ba biso ba jouer bazalaki ba la coste bazalaki ba na konda bazalaki ba shela bazalaki ozomona ba jouer bazalaki wana alors ba jouer wana bazalaki ke notre de ta compétition côté kuna to ke na pe boye to che débit mais retour ba biso débit l'orchestre nchikicha cha donc ba jouer ce que vous te préférez tu ba tali ce que la équipe nanga kala ya Chelsea ba bina que non en tout cas joueur na biso le fa récupérer mais kinga récupérer nga lisusu wana ke kuna to sali nouvelle ordre na Chenzembo oyo na imwana ya mama kombo nanga Eric Kudia Victoria lisusu Victoria Eleison après Victoria Eleison mikili pasi na comme pe na bali nanga mosi nanga mundele mama bana na ngai mama ya Tonya mama ya Janaï mama ya Talita Komi donc mes enfants je vous aime trop très bien Spino la j'entends to suki na parcours wana sikoyo au soulevé point mot très important au bio tanga kombo ya Adolphe Dominguez mais ce dernier temps Adolphe Dominguez pardon la j'entends ce dernier temps Adolphe Dominguez na émission batunie kaka batangi komba Koffi Olomide ko atelema problème yeza ko s'est passé entre Adolphe na Koffi Olomide na koki kozala na yebité oui mais le respect eza eloko moko boye Koffi Olomide rien à voir avec Adolphe Dominguez eza lokola moi na butu pesa kana makambu nango moi pesa na makambu nango mais elengezaka nde moi yango bato bakende na babiro Koffi Olomide baza kwa ba moi parce que yo butu atoza butu ndenge nini me moi ebundisaka bakozonga kaka tokoma kaka na moi nde na koleve sikoyo mwa boto oyo mwa plore nabi ne Sylvie ndeni mwa marque butu tokomona yango vrai te donc Adolphe akobundisaka Rambo te wana baza ba légende ye non okoti na cadre ki légende te vous comprenez il était valable na wenge musica banze moni sala ba succès ba voyage sala ba bakam mais en tout cas à quoi se comparer na VT parfois ils appellent moi au moins beaucoup motuna yango kasi muto luka base muto 12 aluka base très bien Spino là j'entends le lobo et Koffi Olomide a celle belé na musique comme ça Congo mais malheureusement ba musicien belé ezala ba musicien o ya bimisi o ya pesa bango vi ba Sam Chintu ba fa bazé belé mona tanga ba komona ba nyonso ezate le loba balukeli ba komi ko jalouser ko le kana ba émission ko finga tango mona ba musicien bazo ba n'importe quoi na kombo Koffi yo en tant que pe moko ya ba ebale kana quartier la te pe na moment pe ozoni sous quartier la te quartier la tête ngai nazongi quartier latin te mais nazalaka na quartier latin mais nakolaka na bala na kenda libala na ngai
parce que papa na biso aza na fête ya munene ya siècle na ebisi côté na zaki non en tout cas na ke ko appuyer papa na ngai azali ko sala fête ya munene hippodrome soko ça c'est hippodrome de Vincennes mais apparemment c'est comme si ba musicien belé ba ozalate ba Fally ba Sam Chintu wana on dirait ba ozalate parce que ba ba yokana ngai bien ce qui par exemple fallait y été ndé ko beta baté oh bah ça va reconnaissant ils vont être là et puis autant comme on entend ya mususu wana ya moto ya moto comme on nani ou wana msota comme on Fally Poupa dans bi qui Fally ou wana professeur à école primaire na ba chemise à barrière non yebete mais ya roula taboité aussi mbete non yebete professeur à école primaire na kasi mutu wana ouais ça connaît na virambo bango basala eloko te do ya zanga eloko te akoma mutu karaoke asakisaka ba master ke do beta ba kota ke ndeki wana amutu karaoke banze bo beta izaka banze Koffi Olomide ils ont pris donc bon to éviter quoi kota ke nga ba komo musu te biso na fête auto ko fêter ba o ba kozala wana to ko sepela na vie parce que tango peuple to zala répéter vie passer ka ba succès na eti lelo donc comprendre cela veut dire que les abisso tes avions wana mutu sala biso ceux qui te voyager to là ba hôtel à danger ya ba kamole to kuta Michael Jackson c'est Koffi Olomide. Très bien. Premier orchestre banda ko bima penezo quand c'est ba maya ezo kende bena ils a quartier la terre. Mais lelo en tout cas, vous avez un concert moko. Il y a danger. Il y avait d'habitude sur les quadres à Koraman. Kester Akenda, Papa Mbakenda, ma future emblématique tout Bakenda vraiment. Le seul qui nous reste, c'est les moments en fait. C'est pour cela que moi je suis en train de profiter et de dire que non, après Hippodrome de Vincennes, j'ai mon album qui s'appelle Contradiction, première chanson. Contradiction. Contradiction. Mon album c'est Contradiction, donc je ne contredis personne. Mais oui, et contredire Moutouté. Et vous avez parfois un texte, vous avez quatre fois un texte belé Zali, Salanga, Pesanga, Salaboye. Pour ça peut featuring na Contradiction. Car c'est featuring dans la légende, les celles qui nous restent. Na Koffi Olomide. Koffi Olomide, Véridi Amissi. Donc après dans la vie dans la Bozi, de tout profiter quand on est vivant. Il faut tout l'ingana. Tout va nous regretter. Naïla zo kamande bato ebele. Nakobanga nakobena oyo baba mbendre ka fumba. Comment boko sala ka featuring te na kata mboka po boke kende liboso. Bozo ke no sala featuring na mbendre moko boye na kwena bango kuna balingaka yete. Yo tango ke yemba ye ofoulier parce que la musique congolaise, la musique zaïroise, c'est la musique qui a fait de choses en Afrique. Tant mbendre wana ya côté mbendre côté kuna. Ayembi na congolais amimone ta komi likolo. Mais longo awa yemba ta la moto ya Kasai. Tout ça la taba featuring, to lingana, to vanda. Vous comprenez? Là la kotanga sikoyo. Ben film que Spinola j'attends faire rigola. Vous l'entendez bien. Faire la pesi nga na pesi. Zoma babiloko wana eza babiloko mo photo lobelela kango bolingonde tonda bolingonde fezala botika ka n'importe quoi neti salle na biso basaleli biso awa centre culturel madame la ministre mais nazolo bapenda ke comment tokoki ko valoriser salle oyo te oyo basaleli biso sala munene vous comprenez bozakaka basala balibanda mais nayebi ke moi je dois faire l'effort un peu d'aller voir parce que Batumusu Bawela que nous coûte la ministre de la ministre il y a culture et art tout ça là bazoé là parce que bango bino pété dit ma petit bana mike bazali belé batu bazali belé ministre de jeunesse bana musupe ya jeunesse baye bakabaye bakateke bazaka na ministre oui ko lusuna tuna bana que non est-ce que baye bozaka ministre de jeunesse c'est qui le ministre de jeunesse baye bité pour que ministre de jeunesse a sala ba action ya ki jeune té ya ko kiba bambangu ko zo bana ko sala boy ko tala ba place o e ko sala ba place vert tala pa nanga papa zona bana oyo base pa na ngai bovanda na wapi boza ba français na ngati ba masa na nga bango bazanga place vert yango chez Spinola Jantas ba ko saka na awa mais na kata quartier etongami ba continuer ne basala na kata moko ba prévoir rater place bana ba ko beta balle mais bango ba na bala na bango osomona eloko bo salaire na kata moko na biso pourquoi il faut que soma ka bitonga tonga na bisala sala en tout cas président de la République na gouverneur na bato bazali bato environnement mama na ngai kombo na ye
maman environnement en fait de bozo bukaka ba parler wana oui c'est vrai que bato fa ba pindra mais pour ba keko tonga ba place fera ki ba tonga te bozo ngisa mboka ndenge ezalaki promouvoir les enfants pour le bibana base à la paix d'aba esprit moko boye bino bozo somba nyonso alors yango na yebisio ke nzambo ya likolo asalaka akosala mukolo oyo Koffi Olomide akobeta journée wana et puis ça na été pour mon beti après concert bam neige koi. Très bien Spinola, j'entends ce comme une souka émission na biso vraiment rendez-vous Zaka Moko le 19 juillet 2025 na hippodrome de Vincennes avec Koffi Olomide et les quartiers latins internationaux. Koffi Olomide accompagné de mères si Koffi Olomide accompagné avec sa femme. Accompagné avec sa femme et ses musiciens. Spinola, j'entends ce et puis les sous-sous, pas accompagné avec la grande vedette qui s'appelle Maman Cindy Love. Pour avoir les sabbatoires. Voilà. Vraiment. Merci. La voix qui fait pleurer. Botika ba jalousie. Batu ya likunya motema ya ndoki bato wana ndoki suka na liwa bakanisi na bango kaka kosala mabe epa ya mamansi bato wana ndoki bandoki ba contre molema to ko suka bambote na ba nyonso bambote na ngai na kopesa epa ba master na ngai vraiment on a lingaka mingi mon premier celui qui me facilite des choses mon général John Chibango Dédé Nabiso maman Benz maman Charlène Benz manquait. Après l'accueil Docteur Chimbalanga, le grand mathématicien, sans oublier Bolamba, donc Fabrice Bolamba, sans oublier aussi le grand Tchofa, Kombo Naye Iber Kumbanga Toleka, Azali, Jili Mambouene Azali, Jili Mambouene Arba Wassa, Tozali na Michel Kacha, Michel Kassa, Nazali Pela ba Oyo, ba Pesa Kaso Balingi Lona Dae, mais so Balingi na vivre. Tozali na pesa ka papier na ngati onde le papier. Ah, tsoka papier na ngame. Oh, eleki wapi? Émilie Fatou. Tozali pesi koyo na oh là là, la belle femme. Maman. Bonjour maman. On a pesi côté voilà mais vous en prendre. Voilà, Nzambe apambola biso, Nzambe apambola Fatou Béton, maman na biso la première dame, maman Denise Yakero. Donc Nzambe apambola nyonso, na pesi ba frère na nyonso mbote, bana na nyonso mbote, kala mingi te bokoyoka contradiction album na ngai. Tokozala lisusu tokozala besoin na yo pour la promotion. Donc on a besoin peut-être na Toussaint. Donc manager oya mobulu kombo na Toussaint. Il y a abungi mazalaka Toussaint na yela ko sapato na peso ya mwa vaudé. Mais vraiment c'est avant contradiction aux hippodrome de Vincennes. Donc en fait hippodrome en tout cas, je ferai dans mon mien nazala hippodrome de Vincennes pour la soutenir bien nangai na bana nangai baye bakeno. Si aujourd'hui je suis Spinola Jantans naye bana ba quadra koraman naye bana batuminene mes enfants regardent c'est lui qui a fait que nazala lokola la ndenge kester azalité ndenge papa bazalité bana nanga ba mona penza légende congolaise légende oya sala makama minene la star il s'appelle Koffi Olomide. Merci beaucoup Spinola Jantans. Merci Nabino Nyonso Bolandaki émission Oyo. Merci Naya Lili Mouchi. Oh vraiment Alandaki émission Oyo et puis Oaza vraiment abonné fidèle à la chaîne sur MJ Télévision. Merci na Eve by Léo. Merci beaucoup Naya Bijumbo, Maëlysé Mboma, Sandouko Chi, Gisèle Sandoukou, Marose Glarachou, Bisika Bozali vraiment en tout cas bah merci Nabino pour na soutien Nabino Josiania Jospec Myriel Keto Tichou Anzaka Ani Anzaka ma copine à Ifasik. Merci beaucoup Bibindaya Miss Mima ya nanga moko alemba Rachel Kitita Magali Sisi Sikaloboko na bosen pété Virginie Manganga pona lelo vraiment to suki awa mais so na boki mutu moko te na celle isumu la première dame d'Orléans Mami Wanja bah merci beaucoup et merci
merci na Kip Eganda, coach de coach. Merci na tonton Toussaint, Babi, les managers les plus suspects. Il y a un manager, mon réalisateur. Merci beaucoup. Merci l'équipe technique. Il y a MJ Télévision. Et pour les autres souki awa. Ngana bino tokutani prochainement pour un nouveau numéro. Il y a émission la biso. Bye.